Karine Mokonzi la baronne, comme maman réseaux sociaux, a décidé à lobby. Leader de TikTok à la société. Et Komi Bongo et Tikali Bongo. Na yo zoba Rosette, yo Rosette. Nga naka trop gentil to sola to sekake. Lobi nazaki te, ba otindela nga extrait ozui courage a koloba peke. Karine nde mutazalaki zoba zaki mayele te ande kokotela mwasi ya moyibi. Bolukela no famille Rosette mobimba boyela no ba photo na bango. Rosette onze Congo se matio na mutu. Alors mutu nyonso o na bede na donc pas de pardon o nyonso ko meka ezato sekaka obungi. Non raisonner des fois te. Boyela nga banda na mabokilo a Rosette. Banda na bana mobali na ye. Banda na ye moko. Déjà kutu makamnyo to sala na réseaux sociaux e bomate mais to meka na kaka. On va juste essayer. Bosela nga musala. La Chine. Na kason. Donde na obimande ba aussi sanga suki tina ko mandaku. Na ngi WhatsApp e solula. E sala. Bo do Rosette ko e kote ya yo courage wana oboti yo. Obenga nga zoba ziano na ebiso ke na ki zoba tena la ksabino ke bino ndebo aki ba zoba oyebi ne mikolo baloba soki oye na mboko kuti bato baobi na gauche po vanda bien na mboka na yo pe fobi na gauche donc si pour ton information ti na nde ko couvrir moi c'est moyibi ziana ebiso nga ye TikTok ka lobi lobi ti na ndo couvrir moi c'est moyibi ti na nde pour couvrir Benita pour ton information oh kasi zaki pona s'imposer na TikTok oyebi te donc yo benga zoba seke bino nde boaki ba zoba yo mona nga na matesu Congo sa na nde ko mata pona s'imposer na yiba bino makolo na nde ko mata Congo sa pona s'imposer na yiba bino makolo nde si na yibi bino makolo omona nga esu na Congo sa siko nga na bino na azaki zoba nga na bino po mona ke bengi Karine azaki zoba ma chérie olakisi musapi o Rosette obosani o asime zongeli yo nga na ele zoba te nga asali kama loba mikolo so ye na mboka bapayo kuti baobi na gauche yo pe bi na gauche po vanda bien na mboka yo ke na mboka batu te baoke gauche yo ke droite jamais na yaki na TikTok na kuti ya Benita Aigle kuna na ndenga kisasa mwasi ya moyibi na bi oke seke fona vanda wana lelo boya lisusu ti to suki wapi siko nga na bino question etunami Rosette obinga nde na ki maele te siko na tunyo question na nga na bino bope boya na YouTube ko s'imposer nga place na zana tala bino boya non ki Rosette ofungola chaîne YouTube bo fungola boya na YouTube bo s'imposer nde nga na s'imposer na TikTok Na kati ya TikTok boyoki bien leader à sa société. Batoto derrière Karine Mokonzi la baronne, maman réseaux sociaux, icône ya réseaux sociaux. Bokotosa na force Mokonzi. Na kalabotosa na force militaire, mais siko na force Mokonzi. Karine Mokonzi a mataki ton asalaki émission na ndako na ete bakendaki po bakanga la princesse Henrietta de Jésus, Henrietta Kikuli mwana ya papa na ye elongi ya papa na ye bote suki epai ya Jaria Luyeye lipasa ya Ariashu Luyeye olelo Ariashu femme mariée 2 fois mariage pena deuxième nango avec mobali ya solo Blaise oyoyo tosi penza mibeko amemaka ba fiancé ya bescroté ki fiancé ya mulayi non oya bali na rapidité te me na ba norme po bino ba mona ngo rapide me aki norme esengi penza bongo aza na ba liste ya mibali ya solo ba vrai mibali na asha munene obakisi soso asha mosusu likolo. Rosette Mukala Ali Baba et les 40 voleurs. Donc tinande yo zo le kan émission na opolo bake Karine Dazaki Mayele te ngolo bake yondo le ke Karine na Mayele.
bino nde mutu bosalaka ke batu baedaka su te bakotelaka su batu te. Et puis yo Rosette ozoloba ke o bango na YouTube bamibengaka bastar ifale batikela biso tosala baanalyse. Yo orosala analyse na mayele nini yo Rosette ozana ngo yo osala analyse. Pour ton information, loko oyebite YouTube to ba youtubeuse ba ese ba mida basalaka analyse. Otobenga analyse ya chronique musicale et puis basalaka analyse na ya batu ya théâtre, basalaka analyse ya batu nyonso. Bino nde batu ya TikTok, boisalaka analyse ya ba TikToker ya pamba. On est à de 1. De 2. Tangolo basoki Karina yebaki kamibenga ka star. Yo outo tala tenenge mwana Karina kangi bino kutu ba manzanza, boyo kanate. Omoni tene Henrietta Kikuli ya kangi internet mwana nani sa kanga internet ndeti mwana Karina kangi tala sala kimukala no kando sala ko ebelo ko baby sela o Congo se ezanini eloko kiti sela o crédibilité ezanini eza ko yeba koloba te oyebi koloba te et de 2 eza kozala mukala ya mutu moko obangaka mutu moko komisa nzambe mutu moko o afuka misako batu nyonso bayebi moyen ozala juste ezate. Moyen osala Congo sa na justice ezate po ye foza la kaka kote na ye po yebi ke soko ke ngambo mosusu et simbati. Alors sala ki mukala na dans la paix tiko ya okosa batu ko sala manipulation ya masse ndebo salaka. Et puis ti nongo zolo ba ke o ya solo la kina ya benita bo yeba ki vérité tika lukuta boya ki kosala manipulation ya masse bo fingi sa Karine Mokondi. Et puis to banda Ali Baba et les 40 voleurs abanda oboa ke la Karine ba pique kala wana déjà baza bien côté siko lobi likambuke ba ole la leadership wana ya solo mais koloba te ke o ba ole la leadership ya batu ba komisa ba basanjola bango te wana kosi. O comprendre au mona kati ya la Chine bakisa kokumisa kosanjola bakisa ke ba chinois basala ke Karine azala stable oyoki. Muto aza star ba fan na ye ba pesaka ye fan ya solo ezati ke ba fan bazala 1 million 3 million ba petela koka amikinza te ba fan ba mema mutu na malamu ba fan ba memela mutu ba contrat ba fan ngol ba tolinga ke to memela ke ba contrat soko sala kimukala na yo sala kimukala no dans la paix. Po yo za mama Congo sa te et puis ko ya kutu te ko tshana mutu ne ko Karine fakati ke la biso to sala Congo sa o tike la bino te. Ya salaka analyse Congo sana analyse c'est deux choses différentes. Azoka parti ya mutute ya telemana kati abeti lisolo ndenge ezake ezatende ti yo ozoka parti ya mutu moko ezomona na kozwi parti ya mutu moko po ozobanga ezande ti yo te ozoyoka nango yebite ke bino nyonso na TikTok boza mal à l'aise po Karine aza. Nana ebite ke Karine ba challenge nezo kanga ba 2 semaines ba 3 semaines. Nana omona ngote mais ça vous dérange et ocha bino mal à l'aise. Bino nyoso boza na posa bo clasher Karine bino nyoso boza na posa bo finga po yo Rosette ti nono vandi wana zo lobela Karine na ndenge ya mabe o lobela Karine na ndenge kitise o diminuer o loba peke o ne ba bengi o soda mobutu pour ton information oza Brazzavilloise peut-être oyebi histoire ya Zaire te. Ce que za na armée o tellement na Congo wana depuis la Zaire eza armée ya Mobutu. Ce que kutu mutabengi kutu soda Mobutu ngolo ba koza soda ya kilo ba généraux o ba yeba neza ba généraux ya Mobutu. Kabila tikalo bimisa général tento to ba généraux. Loko yebi histoire ya mboka na biso te. Yango nozo fungula munoko zoloba. Omona minito yo Karine nde asombi ndaku. Omoni passé ya Karine yango ndeza présent na bino. Siko présent ya Karine yango za futur ya bino nyonso. Pona bino nyonso na muta ana ndaku ndeti Maison Blanche azate. Mutu pa ko bimisa ngo siko azate. Bino batu bolwa viva ka dans les passés c'est parce que présent na yende présent na minito eza futur na bino. Bino na minito bo vivaka na passé na ye. Boze la chiko Maison Blanche ici là yangwana na boa ke bino mwa ke bozwa na o vertige na bino bolinga ki boa ko kitisa Karine bo finga croyant que Karine a ne lo côté Karine atikala o sale lo côté o siksa pamba atikala o sale lo côté te mutabata ma le kibino tout na maele. Elle a compris qu'elle ne doit pas montrer tout parce que mi tema mabe ba lekebele
biso toya tina badokima bozalaka wana moto okima wa te mais yo Rosette so olingi osala kimukala no osala yango dans la paix kosala te omanipule bato eleka te mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, de toutes les façons, Karine Mokonzi, même na TikTok, il est donc, leader Azati, leader Maria Tumba, a comme il est passé. Et Zabongo. Mais et ce qui en a été, Karine Mokonzi, avertir Batunios, eza avertissement bandeko. Ezali te kazana kanda te Christelle Fernandez, Christelle Misuni, mwana mama Misuni, Christelle Kajinga, Christelle Fernandez. Karine, na banda na yo. Pondre na privose yo kangate. Tu sais combien je t'aime. Oebinde na linga ko nepsa ko ene lo motero kabolanga na yo. To mena déjà makila. Na linga ko makasi. Mais sila mananu pardon. Na lembi. Calme-toi. Mbali boso na mona o sala makamna kanda. Biluka resu pesa o kanda te mbali boso na mona siliki. Calme-toi. Je sais que tu es une fille très intelligente. So moni muta komi toxique et pas nao. Mi benda na yo sans faire les bruits, maman. Calme-toi. Yo na yabe boro comme la ba niveau na awate. Calme-toi. Karine, calme-toi. Na coach na Rosette. Je t'aime de tout mon cœur. Oui, bien. Liboso na bando sipe no te ando monu ka fi mo lobela mambo bato après na poussa pembe na komo lingo makasi. Calme-toi. Kosa boutika no na limbi dans rando na zanga na maloba Rosette, calme-toi. So mutu si bosola na tambala moko na vie. Bozara na ba limite bokende musika trop nzé bato mo basola te nzé bato mo bakutani ka ba beaucoup alors que bosola boyo kala ta soni. Calmez-vous. Eh bien, linga kuma kasi. Reste tranquille. Ata mabeza bola mozali. Reste tranquille, calme-toi. Koya répondre te. Je pense au moins un message na komi na privé. Donc reste tranquille. Soy likambo zali. So boza so ensemble te boka bwana. Mais sans bouloba na maloba moya mabe olo bokota da souda bisu te soni boka na soni vraiment c'est très important. Maria Tumba na fréquenta na yote na soa na yote mais na mono na TikTok na sepea no la linga ko mingi pona ndo mono lo kwa Karine enfin na banda te na mono lo kwa Karine tisiko na mono lo kwa Karine une fille courageuse. Misu makasi différence dona Karine yakake yo linga mbo makasi. Voilà différence no yangwana yo za nanzala ko bonga. Mais le reste d'abord ko lokwa Karine, je t'apprécie beaucoup. Calme-toi Karine, c'est ta sœur. Ata mabezali, ata na mukolo moko. Asalo bolamu, zo bolamu ne couvrir makele nyoso oyo. Pardon. Mervin. Yo po yebiki na linga ko makasi. Obi que chaque fois so simba bato baza pembe nanga obi ndina yaka na ndina milobela ko na privé bien que yo kanga te. Calme-toi. Putika no makambunga ko musanga mutu pasi botika no rando bato musuba zo pardon bino bo se calmer nano pardon. Ya Benita, Maria Tumba, Rosette, Karine. Bo pesa na ta bonjour ata mukomoko. Ata mukomo na vi bo seka.
eza na basurprise ebele mokili soki ka na tiktok te mokili soki ka lelo te lobi toyebi te soki par où nzambe akolekisa o ezaka même personne oyo lelo bozoswana booboma na ondire lobi bopesa na so mbote te akosunga o kari nayebi yo na motema ente nayebi yo na motema kanda te nga nayebi yo osekaka na yo so likambo eza olobi oseki na wa surtout makambo ya réseaux sociaux omona obanaliza yango osekaka nayebi te basayelinga yo nini nani yango adecevoir yo makasi boye mama s'il te plaît nga yebi oso moto asali yo mabe okendaka na yo otikali noka wana elilingi ya pamba molimo esi ekenda part en silence so omoni ke bakomi toxique envers yo kende na yo mais en silence bato nyonso baokoma bonane oyo nyonso baosepela bazala na moment oyo oseka na ye benita te bazala na moment oyo opangusa ya benita ma ya miso te bazala mpe na moment oyo ya benita aseka na yo te Karine zonga motu ta nsima maman j'ai pas dit que tu as tort mais je veux que tu te calmes parce que yo mema makambo trop likolo na linga to sidika calmez-vous s'il vous plaît ata mpo na ngai bokela nga ta mawa parce que attention ça va pas bodémoraliser nga ntina kati mosala na 3 heures du matin donc ça va pas vraiment bokela nga mawa dosé zala calme Karine Mokonzi asiliki te wana ya tonalité mpo te bayoka orien atungula bango maloba eza nde apesa avertissement mpo te batosa mibeko ya mpira Karine Mokonzi na baron mpe mpo alakisa bango ke baoyo bazalaka nsima na bino moko te aza mama basoldat bazali bato ya mpira Karine Mokonzi na Chine moko te azali mama ya ba petit poussin ye kombo wana azoyeba bango te azoreconnaitre yango même pas atuni soki Maria Tumba azalaka fanatique ya mokonzi ya mboka wana to eloko nini mpo ye azomona Maria Tumba poussin mwana soso gate muna lobi donc baoyo balandaka Maria Tumba baza na bango bapetit poussin te baza nde bachinois ngai nazo résumé kaka mpo bamisusu bayokaki Karine ntango alobaki mais bayokaki maloba yango bien te botali bino moko camarade na ino Christelle Fernandez ya moni Karine ayaki na kanda alobi Karine bana liboso siliki makasi boye depo ye akanisi Karine ape ya na kanda etangi aza pire camarade na ye plus de 5 ans yaki camarade aza neti nene ya kelokelo el Paris mais bon eza opinion na ye surtout lokola ye aza so camarade akoma camarade ya Mervyn surtout lokola ye aza soso wana soki ya be alingi aprofite na eloko pa Karine fo akende nano pa Christelle aya o Karine tala boye donc Christelle Fernandez aza camarade ya Mervyn aza camarade ya Yabe bakutanaka na Yabe bastafaka mpe na Yabe mbala liboso boyokaka Karine Mokonzi amona Yabe bastafa mpe mbala moko ezalaki mpo Christelle Fernandez moto ayaki na Yabe pa Karine donc Christelle Fernandez ayeba Yabe avant Karine Mokonzi ayeba ye siko botala bien rêve papa robo esalami Karine Mokonzi babebana na Yabe est-ce que Christelle Fernandez akosepela takosepela te mpo ye rêve na ye ekomi brisé ye kuta etikala rêve te réalité na ye asala ekomi brisé do ekatani yango wana bandeko ekei bongo
Alors bandeko yangwane kei bongo. Donc Karine Mokonzi la baronne Denga Zawana Bondi Melanga bandeko akweseka mitindo amataginde ton eza bongo aza leader azali icône ya réseaux sociaux eya bongo eza neti bomoni fali bozoloba beti kisenjora 12 abeti 12 te azali fali oyo aza lelo oyo aza mokonzi bazobenge mokonzi donc okoko yambe bongo te tout d'abord boye kolongo na classe non mokonzi bapesaki mbote te ye moto fa tombola loboko ape yusima yo pie mbote bomoni madeso abana va koma pa le kingi fali amilongoli ekoti fali atie loboko ya pesi mbote fali atiani ta yambai bongo donc Karine Mokonzi la baronne amatisi tompo aza leader icône ya réseaux sociaux pe ntango bobengaka Maria Tumba leader po azalaki mpe leader na TikTok ayebaki leseli moto akokolongole na gradi wana eza la baronne yango mpe asali mpo na nini botosi eza te matoi elekaka motu te ntango ozali poussin oza kaka poussin atokomisi président Fati Beton atokomisi Sina Rambo atokomisi baprésident ya mindele eza te yo komi président mondele oza kaka petit poussin mwana soso mwana ntsusu mwana ntsusu aza mwana ntsusu ata soko otali théâtre de chez nous pièce ya mwana ntsusu asuka kaka mwana ntsusu mwana ntsusu bisida napesi yo mbote bisida ozalaka mpe kitoko oza kitoko avec l'argent bisida bon leader icône alobi mais pour le moment komitungisa nano te bisida komitungisa te ntango mosusu contrôle olekisango mbala moko pa leader nga aza manager te kobenga no nga te oyebisanga makambo wana kobenga te naza mpe producteur te kobenga te ntango nazoloba no bongo nayebi mpo bato ebele babenga ngai awa mpo na makambo ya baronne otala nga naza boye yebisa la baronne boye nga na oyebisa ndenge nga manager te na producteur te makambo asongisongi kaka te ata ya mbongo aninga mpe la baronne mbongo me mbongo ezokoma te sika ozotuna nga yabi te fo benga na nimero eza kuna na nga te me kaka asala makasi mbongo ekomaka mpo naza manager te na ya producteur te loko te naza sage makambo wana eza na bato bageraka yango etali ngai wi kotala nga etali nga yango nazoexplike bino me nde eza na bato oyo baza wana mpo nango tout d'abord mboka revino akomunikaka bien donc bisida mutu yo kokotala mutu yo kokosolola bango wana mboka revino ye wana baza ebele na pioka moko do bisida position eza bien kobanga no te kobanga te soko olingi mpe moto ayaka ntina Lubumbashi kobanga te soko omoni tani ya mokonzi omoni Karine Mokonzi elongi ekokana babote baza nango sourire tani ya mokonzi adégage yango kuta somo même beau frère ne tigre
akwelaki ye akwelaki Tania etikala muke uza chalitoi bon ataki alitoi na kati ya motema me alobelaki Tania te Tania azalaki toujours distance distance tigre mon pote oui tigre ko tigre yazaka na mbwa pa na ye niawa azalaka te na chateau niawu moko te azalaka kuna ngada namona ata niawu moko na chateau te namonaka tigre na mbwa na ye bulldog pitbull mon pote alors bandeko mwana soso bon la baronne azobenge mwasa moyibi so azobenge mwasa moyibi ezali vraiment injecteur pour bato balobi afingi ye te ezaka qualification tout d'abord la baronne ye moko azobenga mobali na ye moyibi eske afingi ye bondimi la baronne akofinga ye moko mobali ex papa bana ne baboti moyibi akofinga te Karine mokonzi la baronne alobi oyo ya ye moko azali bolobaka ke avo longola moninga mpoti na lisu na yo longola ya yo moko la baronne avakene loba na Maria Tumba sa longolaki ya ye moko aza na moyibi mobali na ye moyibi ex abimisi yango po pa longoli moyibi pembeni na ye yango pe alobi na Maria Tumba mwasi ya moyibi seko kita Maria Tumba alongola moyibi pembeni na ye so alongoli te ta mosusu mpe Maria Tumba aza moyibi on sait jamais foko ye bango Maria Tumba apostila azalaki na pere apostila candidature ne bandimango pe na David Lomama pe David Lomama tant bakutana kota discothèque po azongisile carte ya telefone David apesa Maria Tumba nini $20 a ticket candidature ne bazwa pa alobaki na Maria Tumba kende nimero no naza nango nakobenga yo ntango ekosengela obanda mosala siko Maria Tumba ntango balinga babenga ye bakangi siko ba David Lomata David akie prison Maria Tumba pe aye wana abimi contre bango mais soki David Lomata kenda prison te soki bakangaki bango te ntango wana Naomi Maria Tumba bel et bien alinga kozwa poste na ye ya kidnapper mbele Glory Olangi bomonaka esusu te mbele bare na ye na minute oyo balingai batyango pa ya papa robo te bare ya Glory Olangi te non fo nazala lokola bata témoin de Jehova bare ya moto te bakotyapa na nga batémoin de Jehova bazongisa bamakila te batiaka eloko ya motu na nzoto te mpa na ye babibi ele mpe alaka te fo nazalaka nde nazala na biloko na nga moko mbele bare ya Glory Olangi balinga batyango ntango mosusu pa Dr Ntsa mbele lelo aza vivant bongo batya Dr Ntsa bare ya Glory Olangi mwasi siko azala Benit wana force to ezongi chika namona kata kaka Karine Mokonzi topesi ye kombo ya Gorbachev ayepa Poutine tata alandi basoda ya be tata akepa mama Kongo sa mambo elali azwi bango nyonso makolo akomisi ko kodondwa Karine Mokonzi
ya YouTube bato ya YouTube bato mabe bato basalaka analyse oka 40 minutes akati yango pe ye moko asali pe photo na ye oto bengaka photo ya miniature abambi nda akomi titre bato mabe aye na mboka na bino bato ya TikTok mopaya soka ye na mboka na bino bolakisa ye je nyonso te surtout bapayo ya gentil o bazala soka yoki muto oswana kuna botika to abiso na biso ke kokotela kuna ayoki bato oswana kuna botika to abiso na biso vedi na ye pe mopaya komi bino na bino bino pe bozwi je botandeli ye entabeti bino nda na minute oswa komo sakana esprit na bino yabe na kitoko nono sozana na esprit nyonso ozana na mayele nyonso ozana balakisaka mopaya je nyonso te lelo Karine alobi soki ayaki pembe na Maria Tumba soki ayaki pembe na yabe eza po ayebaki bango nde mutu bazalaki bato makasi na kati ya TikTok yango wana po yepe azwa mwa stabilité azwa makambo na kati ya TikTok il faut akotoyer donc il faut azana bino mibale po bopesa ye makambo akomi asali yango pe bino bozaki naïf donc bozo yeba te makambo nini Karine alingi na sima na bino lokola bolakisi motema na bino malamu oke muto bino boyambi azaku tubongo ti ye jamais aye à place moko sans intérêt bon on a voulu libala na ye tango a rêvé que mobali na mukanda te kwa pesa boyo ba tira beti mobali abotie mwana bombo wana mwana atambuli YouTube mobimba oya zo pesa makambo mais ayokele kutu mawati ebongo bino moko bomona ndedi Karine Mokonza se comporta ki tango yabe akufeli mwana moninga na yo oya zana pasi ata bandeko ne babengi yo ba ABC yo jamais okokoya koloba na biso na TikTok po yebi bato ya TikTok bato ya réseaux sociaux ndenge bazalaka donc baza wana pona ko prier pona yo te baza wana pona ko chola baza wana pona ko loba makambo epela lisusu moto bien mais Karine asagi ni na yaki nango aye nango pona intérêt na ye moko soka ko beba ebeba boyeba ngo ke bino nde boza bongo ba Maria Tumba banani bo bimaka bozo voyager bozo teka bozo sala ba publicité na bino mais ye asala eloko te vina ye ezaka réseaux sociaux donc soko ye lié makambo aloko alela rawana vina ye ezaka wana akosala o nyonso alingi pozwa oyo aza nango posa mais yo tant mosusu ozala na balimite ke aso nazwi na nga te kote mosusu nasala bacoopération na nga mosusu nakozwa ye aza bongo te alors yango aza capable ya kosala nyonso bino bozalaki ka bayoutubers tolingi bino te awa boye na boye sikoyo ntango Karine Mokonza ye po balakisa bino ke na YouTube na TikTok YouTube nde moto eza danse bino bato boza danse na kati ya TikTok bozala ba mama na ba bone koleka kuna ye moko Karine bokomi su kolengela ye bokomo lenga donc ondimaki te kakokoma pe camarade na bino bozwi nyonso mitema na bino bokabelie bozwi nyonso ya ba vie na bino bopesi kala mama sali bino pe ye moko alobi onke bino bokanzi nini na yeki pa na bino pona zwa bino ka makolo pe na zo ngo deja botana muta bongo Karine Mokonza la baronne bomoni mama beti bino bosakana na bato ya YouTube biso to abatu te biso bato ya YouTube batu mabe bose mefie na biso bose mefie na bino na biso batu te bomoni mama Karine Mokonza beti bino aye bika bino mwana babone ayi bio ndamba putiniste ayi bio ndamba basoda basangani na bachinois ba pesi force bomoni siko minito Karine Mokonza azongi ya be kutu likolo na mwana batu nandengo zoki su problème okufela mwana wana po ya lisuso zongo bando cha munoko ekoza mwa passe eloba na ye moko Karine Mokonza aloba bon wale kuna place za sala wale kitoko donc elagisi vanda nanu ye azuyo makambo ya be bomoni biloko bongo deja mwana kendayo boko kansaka ko papa nsaka ngaki mwana niembes orke batu musubo zaka na bango donc ndenge za bongo so za mahele to kofina na mbimba ngwana ko kende mubimba ngwana donc masolo ya ngwana eza ko bebe za chauffer to kende to zonga yabe Karine Mokonza defa mbongo 1000 euros a defa 1000 euros et comme na munoko ya nani ondenge nini ya Mervin Deni seko betaki di solo sikoyo Karine Mokonza Chenet oya zo lata yope mutu osombela ki yo mutu osombela ki est-ce que Karine Mokonza yebisa ngo batu te mais batu musu ba yebi yango deja nana aloba ki yango moni ki kamaderi na bino oyo
mutu ya solo kozwaka parti pris ya mutu te mpo oza limité yango ebomi mama kongosa yo oza na monoko na oza na telefone ndoko ezwaka parti mpe Karine Mokonzi asakanaka na ye te soki odefisi ye mbongo osungi ye odi koko mobetabeta yango lisolo oyela ye Karine kuta asala boye akowangana na ye awangani ne mpenza na miso makasi omonaka awangani na ye mpo nga mna nde nayebeli nde namona ye abe wana jamai oyo okosa likambo bongo mama soki oza na mokili ezala na yo moko tozali na basoldat na yo oyo bazalaka bazomono grand bazomono boye okoma kunde tobwakisa bango okomaka neti na Karine alobelanga Karine alobelanga boye sikoyo lelo ekomi yo ya be okepesanga 1000 euros oyo makambo nyonso nga nalobelako bitumba nyonso nabundelako bitumba wana ezalaki kamaderi te ezalaka nde fo bafutelwango mbongo sikoyo ya be na kati ya TikTok mutu andimi obima yabe yo mutu oza na basoldat yo mama na basoldat oke oluka susu mutu mosu aya kobundela oseke mutu oyo oke koluka aleki na basoldat na yo na makasi yango oke koluka ye abundela yo donc ye nde abimi soldat américaine mpo aya kobombardele yo bato oyo baza binemi na yo mama bozwa mayele ntango osala mamuno ozala neti biso boye camarade azalaka te pire azalaka te ka boye pire na ngai azalaka moko moleki na ngai Inez Nzembani donc tozalaka na ye même moral boye na boye eloko te mutu mosu ayepa na yo mpo amoni étoile moko boye jiko ayibi yo étoile wana atamboli afingi yo mbala moko ntango azofinga yo loko yambaki ye na motema malamu ofongola jeno mobimba je wana ka oyo ayibi epa na yo ntango oyo ayei komikitisa yango okende kobetela bato ntango obetela bato basalite na yo oyo amonaki oyo ayebi bato bakotya tembe te mpo bamona yo deja na ye bokeba mutu azalaka oyo komikitisa azoya koyibayiba azoya na gentillesse omoni Karine Mokonzi eloko asali bino alati bino ke ye abandi makambo okala avant na batiktok efongwama oyo mari atumba makelele eloko te bayibi yo makolo ata na bachallenge Karine Mokonzi nga mutu azosani azoganie okamwa boye ka baputiniste oyo ntango bandeki komilakisa wana bakimi na bango bakomi na bango ba Karine. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba samta lo la zaki. Bu ya boss na biso jipe kia ma nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.